Awa nalingina yebisa yo vérité moko na bato nyonso bazotala biso na à travers le monde na Mars Pro TV. Nalingina yebisa bato na yoki bato baza kotanga tribalisme ekomi mo awa na Congo ezaka so moko ebimi bakomo kotambwisa ngo. Na se rappeler na baneno na Antoine na ba période ya ba conférence nationale souveraine tango professeur Lia Marcel lobaka makambo ya koteri elongwa na munoko ya congolais nokite e umelaka congolais azalaka eloko nyonso asike fo akota ye aboyaka eloko te. Tribalisme mais tribalisme na lingina solo ya lelo boyeba est-ce que tribalisme oyo basali contre baluba e bandi na Congo awa nani akreaka yango po ekoma ti niveau ekomi. Parce que la plupart des temps, on a Congo, tout comme pour résoudre les makamousous, mais tous obos na racine. On a lingina ipsesco, baluba balandanga très bien. Ba Swahili, ba Congo, bangala nyonso bolanda boyeba. Parfois, vous avez pratiqué makamomoko oiboyebi source nangote. Nzamba tindangai na leka na babilo ko ebele na Congo yo. Moment to komi il faut na lobaka ba makambo yo avant na longa na mokili yo. Tribalisme et banda kala ba préparer yango et pas ya mindele bola nanga très bien. Royaume Congo bozoka Royaume Congo ezaki ba pays ebele place moko. Royaume Congo eza ya bantu moto mutu ndenge ezali. Et donc ezwa RDC mobimba oyo ba Zambie, ba Angola, ba nini eza Royaume Congo ya bantu. Nde période oyo po bakota babanda ko dominer bato bazalaki liboso ya ba tribu nyonso awa na espace Royaume Congo ezalaki ba Congo. Et puis bazalaki na roi Zingankuvu ndenge azalaki wana azalaki mu Congo azalaki ko diriger na bien. Mais ça qui a difficulté à comprendre na bisika mususu n'était comme na katanga facilement comme na kasai facilement, c'était pas facile ya kuhitarama ichi kokoma kuna. Batu nyonso bazali vivre na Royaume Congo très bien. Après, bon ça l'attention na makambo mendele la kisebiso na classe. Il y a Empire Luba, Empire Chokwe, Empire Ceci, ba koma makambo ebele. Alors, baye ko kabola Royaume Congo ndengeni na ba 1400 wana ba Zingankuvu baza ko exister baza ko sala ba blanc oyo bayaka ya liboso balonga kate etumba ya mibale balonga te na ebite soki na niveau nini nde ba blanc oyo baye koya balongi roi ya Royaume Congo balongi ye na bitalatala ba bombo ba bilamba mususu uta kulanga bwa poto po mundele azalaka risé nda fungoli garde baye kokota sikoyo tribalisme contre baluba ebandaka sikoyo ba nini ba belge mutu ba préparaka yango mais ba préparaka pourquoi bazoaka esprit ya kosala eloko na contre baluba lokola na Europe bazalaki na coton te coton ezaka uta en Afrique. À part coton et États-Unis, les Africains bakendaka kuna kosala ngo. Coton bazali kolona nango ebele na espace Kasai. Et ba Belge sikoyo il fallait bazwa ba noir toujours comme main d'œuvre basala ka bango coton ebele bakenda koteka coton na poto po basala ka bilamba. Tango bakomi na niveau ba aluba bazalaki. Bakatisi bango ba plate bande ba mikala. Basala ngui belé mundele a préparé ba mbuma oyo il fallait ko tia na mabele e bota banzete oyo ko bota ba coton tango ba pesi chef ya baluba na espace wana apesa batu na ye oyo bakataki mikala balo nango lobby na tango makasi po mvulo oyo koya e bota banzete muluba aboya domination. Ba fandi chez formi jamais bakati biso mikala d'abord na encore tolo na su banzete ça tolo ni banzete bendele wana ko tikala wa libela
To sala tout ba mona ke mabele oyo ba kokolonga ngote ba kima. Parce que je vous explique que déjà mundele tango kendeki pa bangala ezaki difficile à longa bangala. Mais na côté ba Congo asalaka erreur chef foyer moko royaume ateka yango na ko ndima mundele et puis histoire on a ko beta sima qui mpamvita babomaka na mundele boyete ayebi saka Nzingankuvu ke nièce na yo po azalaki mwana nkasi ya Nzingankuvu alubi alinga pesa yo ba injonction atindela ko maloba yo salila boyo zo roi omonteka ko zo bokonzi na yo nde batindaka batu bakongo bango moko babomaki mpamvita ndeko na bango wana to ya zo mo sima. Alors mulu basaleni azwi ba mbuma nyonso e bapesaki pona kolona koto lobi na tongo butu atokisi yango etoki na maya moto soki mbuma etoki na maya moto ekufa ka vie lobi na tongo mundela yekoya ba belge ba telemi na kati ya mikala wana batala muluba alona na bango koton muluba aza kotia yango na mabele mundela aza komona bachango bilanga ebele minene bache bambuma mundela lobi okay bambula onyoso kosala bakosala bakwana kosala biso marché kaka ya coton zela ebota tamukete mundela lobi mais je ne comprends pas mbuma oyo eza bien travaillé bazongisi maloba na poto bambuma obotindaki bo travailler ki yango bien te bo travailler lisusu bien po elona awa mabele awa ya kasa eza bien baye lisusu muluba lobi jamais bakodomine biso te baoso baloni yango bakofanda awa na butu batokisi yango makasi lobi na tongo mundela yazomona bazokotia bambuma na se ya mabele batala boye koton eza kobota te mundela lobi non il faut ezala makambo mosusu po quantité ya mbuma oyo toyaki nango mosusu totiaki kuna na Amérique eboti koma awa ekobota te lokola mutu mwindo azaka facile na ko trahir ndeko na ye nde siko baye kokotela muluba moko basali ye amina bango bakompesa bilamba bakomosala ya kombi lokola kapita batongeli ye ndako pembeni ya ndako ya mindele amoni ke mundele alingi ye muluba na nde ayebisaka bango alobi bokendaka na bino misika pamba tango bopesaka biso mbuma totokisaka yango butu yango ne botaka te na lobi nde boye muluba asali ok basololi na ba Léopold II na bato mosusu balobi eza peuple moko dangereux lokola asali boye seke soki totiki ye batikali lokola bango nyonso na royaume Congo baza koyokana akobanda koloba makambo ekotimbisa bato tokozanga kokonza awa tobebisa lokumu na ye tobebisa ye na bandeko na ye nde ba Belge bayebisi bato ya liboso bachokwe bato ya chokwe bazaki makasi baza ba guerrier bake bayebisi bango lukuta baluba balingi baboma bino attention bakosala boye bachokwe baboma baluba plusieurs fois sans vérifier lisolo ezaki ndengeni baluba tango nazoloba makambo bayebi yango muchoko achaka biti baluba siko baye kosala ndengeni tango bazobomba bango na bachokwe Belge azosepela baluba basangani balime bato oyo baza makasi tokosala ndenge nini biso baluba to munoko me bitumba maboko boye eza lipasi tokosala ndenge nini bafandi babule eloko bachoka bakomaki siko kosala ke baluba bazolona na bango biloko kolia bango bakoya bazwi baki kolia epa na bango bazali na kote ya kokita ya bakapanga musumba muchacha kani nchina kokita tikuna bazali kodomine bazali tina Angola partout tout ça. Alors baluba basali non pas de problème basali bama konga basali babiloko na bango ekeseni jour moko balobi tobunda babundi na bachoko titi ba résister sima chef ya muluba atindi émissaire moko kende ko yebisa chef choko ke na boy bitumba to fanda toza bandeko batindi mutu ana babomaki sima chef alobi tikana sala jeu bo sala neti bokiminga na za mutu mabe bokende kopesa bango sangwa lukuta bakime bakome pa bachoko babisi bango baluba bakominga na kimi kuna okimi yoza muluba tabite
nga naza muluba te asi ayekoli koloba chokwe asi ayebi histoire ya choka lobi nazaka mwana yao nafandaka kuna balingi baboma ngai d'ailleurs ntango boyaka kobunda na bango bazalaka makasi te me basala kisi na bango moko kisi wana nde ntango bapakolaka yango yango wana bokomo kobeta bango lisusu te c'est vrai kisi wana biso tokozwa yango ndenge na bi te na kosola na bandeko na biso bachoko mosusu bazepa baluba kuna bakopesa bino kisi wana chokwe aye kokita po akende kosilana na muluba babelge baza kosepela aye bato bakosaki bango bayebitaki bakosi bango baye na poudre bapesi bango balobi oyo soki bokomi kaka midi mo eza makasi bopakola boluba nyonso bachokwe bazwi poudre wana midi bapakoli nelongi nzoki ezalaki eforme babengi yango lunsonga bato musu basalaka nango banani awa nayebi te nakofilme eloko moko kona kolakisa bino so buki yango ebimisaka mai ya pembe so ekoti na lisu eswaka makasi siko baluba bakausaki nzete batuti nzete esali poudre tango bachoko bapakoli nelongi moi soki ebi makasi yango ekotaka yango na misisa moye botala bomona lisusu eza te bachoko nyonso bakanga miso baluba bakanga bachoko to babotola biloko nde muchoko achaka biti ebandelaka place wana yake lokola toganye bango bakoya lisusu te bandima bazwa poudre tobombaka bango ebele batikala na sango batikela biso place alors belge amoni alobi bato baza toujours dangereux bakanisi makambo ya koto baye kokanisa kachokwe balobi te bakomo sikoyo koloba jamais muluba kozwa bokonzi babelge nde babandaki baexplike na Léopold II bakitisi message komite na baperiode ya roi Baudouin ke muluba azwa te soki azwi eza problème alors nde babelge sikoyo bakomi kopanza sango wana na bikolo nyonso ya Congo bayina baluba bikolo wana ezalaki na habitude wana te ke bayinana ezalaki te babelge nde basalaka je wana ata lelo oyo parfois bozo tozo fayulu aza na victime na bato mosusu wana baza kosalela nde babelge na bafrançais bango balukaka na pays badeséquilibraka bato bango batikalaka mpona korenye bandeko na ngai sikoyo congolais lokola mpe alingaka asepelisa mundele yeba komo koloba bango chaque jour muluba akozwa bokonzi te muluba akozwa etikala nango boye mais so toni mutu raison nini akopesa te raison ezalaki mosika oyo apesi bino nde ndenge makamwana ebandaki le défaut eza nini bajeune boboya kosolola na bakoko boyeba passé faute na bino mpe te église moto ebomi eloko wana il faut koloba sincèrement surtout église ya réveil nde eye kosala mosala ya mundele que aboma histoire ya mutu bakomo kopetolo histoire kaka ya batu mususu so olandi ata pasteur na église okomona nani alinga kende poto acha musapili kolo to sambela kende poto c'est-à-dire Afrique eza sur le côté église ye moko azolo banzamba apambola nga na kenda poto pasteur ye moko azote azoloba okoki kozwa mobali moko apoto abali yo tala ideo bapesaka bapesa mission wana église azosala yango azoyeba te Ori église teya, qu'est-ce que Jésus-Christ demande? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Mais bango bakene biloko pampamba. O kombo na Yohana maketa eza kombo ya malchance. Kende koluka kombo na Bible. Maketa longoli kombo ya maketa akomi Balthazar. O ne na zabo na za Melchisedec. Et puis bato bakanisi ke soki azu kombo wana vie échanger te. Mindele de travailler loko wana. Et il faut comprendre que Moutoumoundo a na bonzambe alingaka bonzambe makasi mindele est formé ba pasteur basala musala na bango landa église et sauter à sous ko craindre péché té et sauter à sous Christ est venu pourquoi il est allé où qu'est-ce qu'il nous a promis qu'est-ce que Christ veut que nous soyons l'église ne prêche plus ça ba pasteur ba kolinga siko mbongo koleka Christ alors bakomo koluka pasteur nyonso soki abandi église azosala toi kende kotambola na poto pasteur tous les loyo akomi soki avancer atindi mwasi na bana na poto ya tikanya wa akenda kotambola na poto
aza kosala mosala ya mundele. Mindele le londe ba telemeli koto ya lamuka nazo insister pourquoi la telemelaka lamuka ba ba sala misala ya mundele. Mundele aza ko travailler lelo azui Kagame a dominé Afrique centrale asala ka musala na bango. Yangwana aujourd'hui Kagame asali usine ya traitement à coltan mais azaka na coltan te. Ba coopérer na Mindele ba installer yango ba lobi yo bando kozola biso na Congo. Mindele yaka lisusu bango moko te ba ya kozwa ba sui mutu mwindo asala musala na ye. Ndenge monaki lamuka ke kondima ba boma projet ya code minier ekufa po Mundele azalawa. Mundele ndake kotimola lisusu problème ya que lamuka sale la tribalisme contre Faïti ba susciter makambo bango moko basalaka ya ke muluba kozwa bokojete Mindele nde salaka yango Mindele koma yango na babuku ezalaka na Belgique na ba France na espace nyonso ya Schengen wana que muluba lekate basalaka yango menzambe ya likolo na se alekisi muluba lelo ndeko nanga Mkongo ndeko nanga Mungala Muswahili bokota na jeu wana te bozala esika moko ndenge royaume Congo ezalaka avant bokolonga Mundele ana ye makasi te Mundele pa boma mutu mwindo azalaka mutu mwindo bomeli mutu mwindo esidi ya fandi nde musala Mundele. Mundele lelo même football ozomona Mazembe basala kaka football soko sala kaka eloko wana oza professionnel nango Vita Club basala terrain pa nanga ya wa likolo awa epa mundabi basa ba professionnel mais Mundele aboya alobi poza na professionnel foko ya kobeta na poto et puis mutu mwindo andimi yango équipe ya France ezu coupe du monde bino batu mwindo de bozu yango bino de bo sala la Mundele musala il y a pas quelqu'un d'autre. Biso yo tolingi kotanga ebele même moi on m'a dit olingi osala thèse à doctorat na yo na droit soko olingi ka Mundele kokende mbango et puis ba tia ba norme de sorte que même diplôme na biso moko o UNESCO soki aboyi et kozala reconnu pour aller où biso moko peto ndimi yango il faut leur dire bobo yango on s'en fout bino peto boya bino esili biso to tikalia nous étudions pour notre pays que ndeli boso mais on mona mutu mwindo école associée à l'UNESCO makambo tozo tanga wa Mindele tanga angote ba otangisa biso lokola ba mpunda potolemba kaka Mundele nda sala makambo tu oyo bo matabo kita Mundele nda asala ki tribalisme na Congo ezalaki na ngote. Si comme son moyo bato mwindo lokola tozanga jugement to comme ko salela yango mais akana kati na bisote yango nezo simba pete pe kolonga te. Félix a travaillé na ipe ko kende liboso à condition que le président Félix aye baké mabele oyo eza ba koko. Ye petango ko silsa mandat akoli akomi koko lokola papa etina sa akufi papa etina za koko eza mabele ya ba Etienne Tshisekedi. Eza mabele ya ba Justin Bomboko ya ba Mobutu eza mabele ya ba Lumumba eza mabele ya ba koko nyonso ba kenda wana bango bazalaka oyo notion pe to ya kosola ngo sima parce que l'église elobaki dans Ecclésiaste 5 je crois 9 ou bien 9:5 ils ont le que les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ne savent rien du tout, il n'y a plus de mémoire pour eux. Que Batso va couper ici les aïeux que c'est faux. Moïse a coupé Kala, na Abraham, Jésus a qui a sorti na bango. Samuel a zalaki a coupé na Kala. Mais la Bible nous dit, la femme d'Andor a télémis Samuel. Samuel a eu sorti na Saoul. Ba ba kufa, ba perdre des autres, bazali. Notion wana. Beaucoup discuté de bolingi bazali. Botika kolana Mundele sali tout mutu mwindo mi boya. Aboya poso na ye, aboya suki na ye, aboya bakoko na ye, aboya kombo na ye, aboya nyonso ya ye. Alinga za la Mundele. Basi na biso bakomi kotia ba kabelo muke asali boye. Ezipa lisu. Ozoma na Mundele ne ozipi d'abord lisu na kabelo. Po talaka na moko. Ce qui est compliqué, c'est qu'on dit osali boye. Otali soko moni etikali awa umele osali mouvement bako boy ezipali soli tala
tala niveau ba komisi basi na biso tala niveau ba komisi biso bandeko na ninga na solo la ka muke oyo na kola sabino ke tribalisme eza ya ba africain te mindele nde créé yango et puis tant babandi ko kata ba mboka Braza ezalaka territoire ya awa bakata yango France a komi ngambo Belgique ngambo ba créer qui ennemi so que na Europe mitu ke tambola ka elongwe na pays ekoti na pays ko tambola bien sans problème lelo ba benga ngo Schengen bozo sepela ngo na moni batu so basali boutique Schengen mais biso awa frontière visa sala boy ba kamwebele mindele de créer biloko wana mindele falsifier même Bible pour que les un avantage na bango so ina lobi Nzambe simo kimbango salini au moins so lobi Nzambe à David africain sepeli so lobi Nzambe simo kimbanga tika biloko wana ba koko wana akoma na niveau moko amiboya na racine amiboya bande konanga na suki swana botika la koyeba ke ba politiciens nyonso ba banda koyepa na bino na tribalisme bo benga na bango parce que ba sala tribalisme futate et souvent ba sala ka tribalisme so la ndie bien très bien azaya awate bo sala nango attention baluba bolimbisa bande ko na bino abandundu ya ba Congo ba so ile tout le reste makamoyo so ba kana bino lelo boyibi vérité que belge oyo bolonga kaye na ba biloko ya ba bilanga na ba chokwe nde apanza bino sango ke boza mabe aboyi bozala belge wana du fait que tu sais que des ko boya makambo ba jaki ko proposer ye nda siemisa likambo wana ke mulu baza mabe tozala liboke moko ndenge mobuta lobaki lisanga moko ekolo bo bokonzi bo tata bo aba